Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na esengo pona kopresente bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo tozali na sango ya mawa oyo tokopesa bino na oyo etali accident monene oyo esili kosalama na aéroport ya Kisangani. Avion monene ya Ewa Bora oyo elingaki kokita na aéroport ya Kisangani euti kosala accident monene pe ezalaki na 112 passagers na kati. P53 oyo bazali retrouvé bakufi pe ba mosusu bakor mosusu nanu ba retrouvé yango te bazali nanu na koluka na bandi ete na sima ya bangonga nde tokopesa bino ba précision nyonso pe ndenge ezali wana bazali koyebisa ete cause ya accident ezali mauvais temps po ete mbula ezalaki kobeta makasi pe pilote na ndenge alingaki kokitisa avion pe avion esali accident mais tokopesa bino ba précision nyonso tu ndenge ekozala ezalaki na 112 passagers pe 53 oyo ba retrouver bango mort pe ba mosusu wana na tango bazali koluka nde tokopesa ba précision nyonso na oyo etali accident ya avion Ewa Bora 727. Papa Roger soki ozali na mwa liloba okoki kobakisa s'il vous plaît. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo kaka ndenge mama Rosalie auti koloba ete accident monene esili kosalama lelo na aéroport ya Kisangani. Avion ya Ewa Bora oyo esili s'écraser pona nini po ete temps ezalaki mabe pe mbula ezalaki makasi na moment oyo pilote azalaki kolinga kokitisa avion nde accident ekosalama pe na kati ya avion ezalaki na 112 passagers pe 53 oyo bazali retrouvé. Modèle ya avion ezalaki Boeing 727. Wana nde information topesi na bino pe tozali ko présenter ba condoléances na biso na ba famille nyonso oyo basili ko perdre bandeko na bango na accident ya avion oyo esili ko salama pe na bandi ete na sima bango nde tokopesa bino précision ya information oyo tosili kozwa oyo tozweli touti kozwa lokola fax oyo batindeli biso pe yango wana tosili koyebisa na bino. Bandeko babolingo na sengi na ba oyo nyonso bayebi ete bazali na bandeko na bango basalaka ba voyage na banzela ya Bakisangani ekozala moma malamu po ete komekana nu kobenga pona koyeba soki ete ndeko na yo pe azalaki di nombre na kati na bato oyo basalaki mobembo ya accident oyo esili kozwa likama. Mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba. Toko pesa ba condoléances mingi na ba famille oyo basili ko perdre bandeko na bango na likama ya avion oyo esili ko salama kuna na aéroport ya Kisangani na avion ya Boeing 727 ya Ewa Bora oyo ememaki 112 passagers pe 53 kaka nde ba retrouver bango pour le moment pe ba mosusu wana bazali nano kosala ba recherche soki tozwi ba information mosusu bandeko tokozanga te po ete topesa bino basango koyebisa na bino ndenge nini situation ezali koleka kuna na aéroport ya Kisangani esika
accident monene esalami. Bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali po ete na sima ya bangonga nde tokopesa bino basango na bino bomesana kozela ya Radio Zumel 1000. Merci. Bandeko babolingo na bandi buti kolanda emission na biso oyo tosileki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bato ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala desite nsima ya bango